L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Mamacita, Oji mamacita, tu te de qui, de moi, de nous, pour toi je tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu te de qui, de moi, de nous, pour toi je tire des cimasa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs, dans la rue je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je peux. Mbote libota na ngai mbote na bino. Awa toza toujours na commune ya Nsele na boulevard Lumumba. Donc awa toza droite na biso awa to na mausolée ya feu Etienne Tshisekedi. Donc feu Etienne Tshisekedi papa na biso. Donc awa eza mausolée na ye et puis quartier oyo ba pesa yango kombo quartier mausolée. Donc bomoni awa to na boulevard to tambola. Tokota siko avenue pour tout la structure ndenge ezali ya ilo to yokotala. Donc a toi na avenue lopango to yokotala eza à 40 ou 50 mètres ya boulevard Lumumba. Donc to yokotyango récemment mais tozongeli yango parce que tozui ba appel tellement trop par rapport ya ba prix marme belé ne to lobi non ça va to localement solution muke yango tozongi po to solo là voilà donc ndena lobaki lupango eza musikate na makadam donc lupango yango yo onyoso bomona o eza lupango eza tellement monene eza 40 mètres sur 20 donc soit 20 sur 40 eza entre deux avenues donc ebandi na borne autouti kolaksa wana ekei ti liboso kuna to repousser na to kolaksa ba limite donc lupango eza entre deux avenues, non, entre trois avenues. Donc, borne yangoyo, na droite, na biso awa, to na avenue, na sima, eza na avenue liboso, eza na avenue. Donc, place to bandi wana, tozo poussana, to la borne, oyo, ezo mema biso na qui 20 mètres ndenge ezali. Donc, to poussani, ti place borne, oyo eza rukwea. Donc, place borne, bukalaki, yango awa. Pesi biso 20 mètres. Bon, on a 20 mètres, où ils ont 20 mètres à largeur. Voilà, donc la largeur, la longueur, et ça ce qu'on a à place de télémi, kokende, ndeto kende boeti, kolega ba toilette kotanda kokuna, nde ezope sabiso 40 mètres. Bon, to lobi boye. To lingi to morceler le pan oyo en deux. C'est lingi koloba que trop divisé en haut par dendengeni. Le pan est à 20 mètres sur 40. Na 20 mètres sur 40 oyo. To lingito divisé par 2. Mutu moko a kozwa 20 sur 20 ya côté terrain. 20 sur 20 côté terrain vide. Et puis, mutu moko a kozwa 20 sur 20 na ndaku oiza wana ya chambre, salon, cuisine, salle de bain, mais légèrement inachevé. Sikoyo, par rapport ya ba prix. Donc, nde tozotala, to profitera to solo laka, en attendant, tota lupango, tota mbola. Parce que o pesa avenue, na place tota kikuna eza avenue, donc tolobi ke lupango eza à quelques, donc à 40 ou 50 mètres na boulevard Lumumba, place totelemi a to remona mituka et oleka. Donc, maradam yango wana mituka yango wana ezoleka. Donc, linko lobaki toza na emplacement moko, très bien. Très bon pona bat o balinga mapango pembeni ya makadam. Donc voilà un peu
Nenge continuité ezaleli. Donc lupango mobimba ndeza 20 x 40. Toujours idée ya rediviser en par D. Tu rediviser en par D, tu reprocéder ndeni. Donc mutu o akozwa ndaku oyo. Azu 20 sur 20 na ndaku oyo. Bon. Maradami yango wana voilà. Donc nde maradami mo na bien. Tout le monde a mis tout cas ezo. Voilà. Donc mi tout cas yango wana ezoleka. Et puis, donc, nous tout le bagi qui est toujours morcelé en haut. Toujours idée ça. Oh, mutu oh, à gauche à côté, yandaku oh, il y a chambre, salon, cuisine, la toilette, na kati, malgré que ça légèrement inachevé. Bah, foutre là déjà. Donc, oh, à gauche à côté oh, il y a tout lié 20 sur 20 nandaku oh, $13,000 légèrement négociable. Na bandeli. Donc, tout à tout nandaku. Tout le bi mutu 20 sur 20 nandaku oyo. Tout est $13,000 négociable. Donc $13,000 solo la bas solo la yo pour pesi makambu ozu makambu. Donc $13,000 négociable. 20 sur 20 nandaku oyo. Yo obimi direct na makadam parce que na simandaku ozo mona oyo za avenue. Donc entre mir na biso na mir ba voisin entre mir na biso to na 1 mètre nan awa. Il y a biso par rapport à la limite et puis Nasima avenue Ezali nandenga liboso ndako avenue Ezali nandenga mupanti avenue Ezali. Donc 20 sur 20 nandaku au 13,000 et puis mutu o akozwa terrain vide. Kota terrain vide, il y a 20 sur 20. Na bandeli bien mutu akozwa terrain vide, il y a 20 sur 20. Il est touché $10,000. $10,000 légèrement négociable. Donc voilà. Onyos oyo eza avenue. Oyo ebimi direct na makadam. Donc yango a place to tambola eza avenue. Donc ebimi direct na makadam. Mituka yango anezoleka. Lupango eza na emplacement bien. Lupango eza sika moko ya bien. Donc à to koti 2023 marambo sika. Donc tozo somba, tozo tonga et au sala bien. En tout cas bonne chance na ba onyos barozala intéressé. Na bandeli lupango eza 20 sur 40 to morcelango par D. Ntarozwa ndaku 20 sur 20 na ndaku touché $13,000 et puis à discuter mutu oyo akozwa terrain vide ya 20 sur 20 touché $10,000 à discuter. Donc voilà un peu. Donc nyoso auto sali boye par rapport à la peine kotaki par rapport à la négociation de bengi biso. Tout le baki, tout changer système de jeu comme les premiers, tout évoluer dans le boyer et puis tout bah quoi faire donc Maradam Yangoyo. Bonne chance à tout le monde. Bye bye. Dis mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je tire des cimasa. Vas-y mamacita, dis mamacita, en plan ensemble je te dis je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je tire des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je te dis je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG.